IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Faux, t'as le niveau ya mayela mutu. Tozui ya faux, to bandi kotia. Mais ce qu'on t'a la bandeke. Pwane bandeke ba changer te. Bandeke ba tikala ndenge mokenda bango sala pe ba kumisaka bango, ba kumisaka ndenge mokela sala. To moni ba nyama ndenge nzema tela akela bango ba tikala bongo. To moni ba mbisi ba tikala naturel, ba tikala ko changer te kaka biso batu. Kaka biso batu nde tozo bundisa mokeli na biso, toza contre nature. Bien-aimé dans le Seigneur, to sala attention. To sala attention yo ozo bundisa nature. Sala attention bien-aimé, nazo papa ningi biso mingi. Azo benga biso na repentance, to se repentir, joie de décision. Vie chrétienne, sa vie à décision, c'est maintenant. Bien-aimé, to te sous contre nature concernant ma position. Wana ma position to kolobela ngo après parce que ça na verset biblique ozo lobela makambo ya ba position. Bien-aimé, tozui basi na basi naturel eza que tozwa basi na ni mobali na yo na mwasi. Biso tozui contre nature, tozui basi tomi kolala basi na basi mibali na mibali. Toza contre nature. Toujours contre nature. Bible lobi na biso na 27. Et de même les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Même mibali, balingi lisusu te basi basala naturel. Au moins la mwasa naturel, yango sa kitoko te bo ndenge nini. Yango te maquillage te ndenge nini. Eh ba papa, botika, mabale suki awa. Mabale suki awa. Botika ko mema basi na lifelo. Bino ba papa bozo mema basi ebele na lifelo. Basi pe bele bazo mema mibali na bango na lifelo. Pourquoi? Ngana lingila za ozala nenga na linga sepela mobali za la beauté. Ozo sala mobali oyo lingi. Ozo sala na ndenge nini? Ozo zo amsu pakolo mafuta o mafuta ezo simba yote. Ozo hydroquinone no pesier. O lata fashion ngalinga mobali lata fashion. Ozo ba pantola kanga dado pesier. O ngala linga mobali sala boy. Bien aimé, ozo linga mobali azala oyo lingi ozo komisa mobali sala oyo linga sepelisa yo ndenge oyo linga lata ningo linga tia mafuta koma atela ndenge yo lingi. C'est bien. Siko ame na yena ame na yo bakutuna tous les deux ame ekokita makila na ekokita na mutuna yo. Na yo papa oyo ndimi o mwasi na lobi nyonso tu boko payer prix. Bien aimé dans le Seigneur. Nini oyo. Donc basi na mibali ba abandonner naturel. Ce qui moi ça c'est dépouiller a komi ko finga moi ko luka tu ko zangisa moi kimia. Papa na biso akala babande ko tia mama na biso akala babande tia biloko wana babala te babota te. Mais pourquoi kanata na biso? Pourquoi tu vas conformer na siècle présent au tozana yango? Bien aimé to tika to bima bien aimé to bima na kati ya ignorance na kati ya libulu o tozana yango. Mibali na biso ba komi contre nature. So tie maquillage ta so mona yo kutute. Akomi ko tala libanda. Boke feti boy. Le kwa yo teki maquillage te, le kwa yo lataki pantalon te, OK, malamoko akei ko akomi ko tala basi mususu. Ba papa to tika ko telemela nzambe. To ko banga mokeli. Muto liboso to ko banga esa nzambe. Ya mibale to ko tosa mibale. To ko banga bino te mais tozo tosa bino tozo pesa bino valeur. Oyo esengeli na bino mezate na kati ya valeur wana to koma ko sala kaka o biso o bino bo sepeli l'homme bible lobi bien aimé tozo kende ka malemi ma papa to tika makambo wana tozo sala to tika ko tuka mitema basi to tika le Seigneur so benga biso na dépouillement bo tika basi se dépouiller linga mwasi na yo maquillage zo comme ça mwasi kitoko te kitoko mwasi vandi na maquillage te yango bazo kosaka biso o mona bo IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Dans le Seigneur, oh, ils allaient deuxième partie, il y a message nabiso, il y a thème nabiso toujours, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout se conformer, to koma ki na 21. To koma ki na 21, yo on a no landa ki première partie te, landa première partie. Mes alliés, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est très important dans la première partie. Tout ça dans le livre à Romains 1, verset 18, jusqu'au 26. Donc, la première partie, qu'on peut savoir,
nde tokomi na deuxième partie. Nzambe apambola biso tosalie oyo tozobondela osangana biso tobondela oyoka ndenge mokili alobaka par sa grâce oyo asala biso bavisitation mona ndenge elekaka oyeba nzambe nini oyo biso tozosalela tika nzambe apambola biso. Tokei na 26 Bible elobi c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Bien-aimé, biso basi le Seigneur Jésus-Christ a livré biso pourquoi na ba désir na biso. Pourquoi tu changer l'usage naturel contre tu commis contre nature, bien-aimé. Tu commis contre nature. Si tu tali ko banda na mutu na biso. To suka ki wana na première partie. Na mutu na biso to zui ba suki naturel to bebisi yango to bebisi ba suki naturel à cause ya ba plante. À cause ya ba suki contre nature. Tozui ba faux cheveux to tie na mitu tozui ya kitoko tozui to bebisi yango ba mususu kuta kati na ekovo alingi na ekomona suki te azui suki ya naturel akati kovo ok bible ezoloba mwasi akoki kokata kovo te mwasi akoki kosala kozala mutu polele kovo te pourquoi suki na biso ezali gloire bien aimé suki na yo eza gloire na yo bien aimé dans le Seigneur yango tokoki kokataka suki na biso te. Tozi ba faux cheveux to tie to komi contre nature ko bandana na mutu tozo kita bien aimé ba détail nyos na zo pesa. Oh le Seigneur aza contre le bébé la bana na ba se dépouiller ki melelo ba koti na zongi susu na kati ya biloko o bango ba bwaka ki. Ba zongi susu na kati ba maquillage, ba zongi susu na kati ya biloko mokili. Yango ati ninga pesi nga verset o amatisi nga verset o na ya ko to partager na solo na bino bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur azo sepelate aza na kanda contre bandeko oyo ba se dépouiller ki pe ba onon ba se dépouiller te o ba se dépouiller ki ba zongi na kati ya biloko oyo bango ba bwaka ki. Donc toza contre nature to batali mutu na biso toza contre nature to komi ko zo ba sili to tie ba sili mususu to longoli o to boy o le Seigneur a tie biso naturel to zui ya faux to ko tia so ya faux wana zo ya ko baby sa ba sili na biso naturel to tali suki ya faux to zo ya ko tia na mito so baby sa suki na biso ya naturel. Toza toujours contre naturel bien aimé minoko na biso tozui ba rouge à lèvres to tie donc teinture oyo papa pesi biso couleur oyo papa pesi biso na bambebo na biso tobi non papa oyo eza kitoko te tozui ya ba rouge to bandi ko tia to tia rouge mabe to tia ba vert mabe bien aimé to se conformer na siècle oyo eza présent na biloko nango ezo bima to koma na monde to koma derrière monde donc to se conformer na siècle présent bien aimé. Bible lobi na biso le Seigneur zotalisa biso surtout ça contre nature pourquoi tozui po oyo ya saki biso na po oyo saki tamso po na eza noir eza oza na po na oyo ya kitoko ozui nini pembe ozui nini crème oyo ezali donc po oyo le Seigneur apesi biso toki kozwa hydroquinone totie to bandi kopakola hydroquinone ezobebisa biso corps ezobebisa biso banduta hydroquinone. Bien aimé, tozui hydroquinone to tie to longoli po ya poso kitoko papa pesa ki biso tozui hydroquinone to tie détruit po na biso bimisi biso betisi biso ba cancer to détruit corps. Bible suka lobi na ngana yo c'est oya ko détruit corps oyo le Seigneur a pesi na ba tatouage yé pa lobi a ko détruire biso. Temple oya ye soki to détruire yango ya ko détruire biso. Pourquoi? Nzoto na biso ezali temple ya molimo mosantu esika molimo mosantu afandaka aboyi kofanda na corps oyo etongami na maboko ya bato aboyi kofanda na baeglise liboso bande kofanda na baeglise abi non nakoki kofanda na baeglise aboyi kofanda na biloko oyo etongami na maboko ya bato ayi kofanda na kati ya corps ezali oyo ye moko asali bien aimé corps ezali ndako oyo atongi ye moko molimo santo azovanda mais biso toza kodétruire corps na baproduit hydroquinone toza kodétruire corps oyo afandaka na nini oyo temple na ye tozodétruire yango na batatouage tozodétruire yango na biloko ezanga ntina mokili oyo alobi biso mpe akodétruire biso bien aimé yo oyo ozopakola hydroquinone tika hydroquinone tika kodétruire temple ya nzambe yo oyo bien aimé dans le Seigneur oningi naturalité tala bien aimé soki ozopakolo longo lobi poso lobi non poso oyo le Seigneur asali ngai mabe oyo asali ngai eza mabe
Tikana kende kozwa poso malamu, bien poso ya oyo lingi o changer poso, changer naturel comme contre nature. Oui, c'est bien. Bien-aimé dans le Seigneur mkoloana kotuna yo. Bien-aimé, le Seigneur le comme na partie ya corps, amemaki nga sikoyo, ameminga bien-aimé esika basambisaka. Bien-aimé to sala lisekite. To sala lisekite. Yo ozo boma nzoto kozwa soin ya nzoto, kopakola ba produit n'importe quoi. Pona nini ozwa soin ya nzoto, yebake nzoto ekokufa na yango. Ekokufa, ekomemonde na lifelo. Bongisa nde âme na yo, âme ne mte ekota lola. Bongisa âme na onde ko vivre éternel. Bien aimé, soko bongisi bo moi na yo te, au corps ezaka enveloppe. Papa tali senge loko alobi. Soki bazwi batindeli yo courrier. Batindeli yo courrier, batiaka ngo na kati enveloppe, non? Sikola kozwaka courrier atindeli za nini na fongoli enveloppe. Nazwi nini oyo enveloppe wana na tenaka compte même pas ya enveloppe. Nazwi enveloppe na buaki. Nazwi siko courrier oyo eza na kati yango nde eza important. Yango alobi ye pele asalaki nzoto, asalaki yango na esprit nini ya kofinika motema na biso, ya kofinika âme na biso bien aimé, parce que akokoka kotika yango libanda te, mabe leki mingi, makambo eza caché na kati ya motema, mutu amonaka yango ezalaka kaka ye. Po ye moko nde azala aksi ya komona yango, azwa corps afinika yango eza lokola enveloppe. Sikoyo olie biso tozwa soin ya oyo eza na kati, parce que yango nde mutu ekoleka na tribunal, yango nde mutu eko vivre mpona éternellement. Biso tozwi siko corps eza yango enveloppe oyo kolongola yango bakobwaka na bango yango, tozwi yango na valeur, tozozwa yango na valeur. Bien aimé toyoka siko likambo ezoleka na kati ya tribunal wana. Na kati ya tribunal amatisi nga na likolo alakisa nga ndenge nini tribunal ezalaka, ndenge nini makambo eleka na tribunal. Bien aimé, bazo sambisa mutu. Pourquoi? Parce que a changé poso na ye. Bazo bien aimé, soko leki na tribunal, mutu oyo azo tambola na kati ya justice, akomona nini ole kokomi kote kuna eleka sala over oleka na tribunal te, ba santu baleka na ba osambisa te. Nini na ba soko komi wana ezo pesa vert. Mais soki ozali oyo atambusamaki mabe, oyo ata respectaki ba loi te ya Nzambe, okomona epesi yo rouge. Epesa rouge mbala moko leka na tribunal. Mais oyo eza ya vert akokende na ye kopema. Bien aimé dans le Seigneur, leka na ye koleka na tribunal te, basantu ba leka na tribunal te. Siko na kati ya tribunal wana azo condamner mutu wana ya liboso. Pourquoi? Azo condamner pourquoi? Parce que a changé poso oyo bapesaki ye. Yo o changeaka poso. Yebake soki oleki na tribunal eza nde batalisa yo mabe oyo salaki ozanele kwa oloba te directement lifelo. Bayebisa yo pourquoi oleki na tribunal pe pourquoi ozokende lifelo. Ezaka po batalisa yo. So oleki na tribunal ezaka juste po batalisa yo etamboli ya mabe oyo tambolaki, makambo mabe oyo salaki, ozalaki contre nature, olingi oyo mokeli na yo asalaki te. Bien aimé totale eloko moko. Soki ngai na boy o mokeli nanga alinga na zala. Nazo boya oyo na boy ko accepter ndenge ya alinga na zala. Sikoyo nazo corriger ye ke osala kinga suki eza mabe na suki mususu na tie. Poso opesi nga na sepeli nango te eza mabe na zwi mususu na tie. Ndenge to corriger, est-ce que toza ko attendre que lobi to kota bokonza likolo bien mais to renouveler na intelligence na biso. Soki tozo corriger mokeli kokele nga mabe na sepeli nango te, tozo sepeli na oya kelaki biso te, tozo kumisa te koloba ta merci te. Est-ce que bien aimé to kota bokonzi na ye? To kota ngote. Tozo tuna mokeli na biso pourquoi salaki ngai boye? Pourquoi kelaki nga na po oyo? Na lingi po oyo te, na lingi na ke ko changer yango na tia po mususu. Là to okende ko changer yango ezo détruire biso na ba cancer, ezo détruire biso na ba na nini oyo, na ba nduta. Bien aimé, bien aimé dans le Seigneur, yeba ke ndenge tozo boya ye, ndenge akelaki biso, ndenge tozo corriger ye, ndenge pa okende ko corriger biso kuna. Abi fimbu na ye mto kwa ko supporter yango te. Eza na batu bazo ganga na lifelo, basi baza ebele na lifelo koleka bala mibal. Pourquoi? Biso to lingi makamwa mabe mingi toza derrière nyo, surtout to ingo rater l'autre côté. Mobala azali ne soki abongisi bo moina ya bongisi la teli na ye, mobala azana facilité okota lola. Ke basi na bana basi. Bien bandi babandaki ko sambisa mwana mobali wana. Pourquoi? Parce que a changé ki poso na ye. A changé poso komi poso ya
ya pembe akomi pembe na bana mibali oyo botiaka baproduit na mafuta na bino boyebake botika yango maintenant bose repentir soki otiki yango te ekozela yo kuna mokolo ya jugement ekozela kuna yebaki oleka no na jugement okeno okota na yo bokonza likolo te nga moko na moni yango na miso na ngai le seigneur azosambisa bango bien aimé batu oyo mutu oyo lingaka mwana na yo koleka nzambe ozwa place okoma koadore bana na yo kosepelaka bano mingi koleka nzambe bien aimé bango mpe balekaki na tribunal. Pourquoi Bible lobi na biso condamnation ye wapi? Parce que Bible lobi tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc na kati motema ngana ko lingane nzambe mingi na olinga muta mokilité, peu importe mwana ya pesinga, peu importe ki niveau oyo azali, peu importe ki toko oyo azali na ko linga mwana wana te koleka nzambe. Na ko pakola poso mafuta te oyo kotelisa poso oyo nzambe apesinga kolongola poso oyo nzambe apesinga. Bien-aimé, to sala attention. Toza sous contre nature, pourquoi? Ceux qui to kiti bien-aimé na scène, maboko na biso tozui manzaka o papa pesa ki biso to sepe na ngote to komi ko manzaka ya faux. Tala niveau ya mayela mutu. Tozui ya faux. To bandi ko tia. Mais sko tala bandeke. Pwane bandeke ba changer te. Bandeke ba tikala ndenge mokenda bango sala pe ba kumisaka bango, ba kumisaka ye ndenge mokela sala. Tomoni banyama ndenge nzemba akela bango ba tikala bongo. Tomoni bambisi ba tikala naturel, ba tikala ko changer te kaka biso batu. Kaka biso batu nde tozo bundisa mokeli na biso, toza contre nature. Bien-aimé dans le Seigneur, to sala attention. To sala attention yo ozo bundisa nature. Sala attention bien-aimé, nazo papa ningi biso mingi. Azo benga biso na repentance, to se repentir, joie de décision. Vie chrétienne, sa vie à décision. C'est maintenant. Bien-aimé, to te sous contre nature. Concernant ma position. Wana ma position to kolobela ngo après parce que ça na verset biblique. Ozo lobela makambo ya ba position. Bien-aimé, tozui basi na basi naturel eza que tozwa basi na mobali na yo na mwasi biso tozui contre nature tozui basi tokomi kolala basi na basi mibali na mibali toza contre nature toujours contre nature. Bible lobi na biso na 27 et de même les hommes en abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Même mibali balingi lisusu te basi basala naturel. Au moins moi ça naturel yango ça kitoko te bo ndenge nini. Yango te maquillage te ndenge nini. Ba papa botika mabale suki awa. Botika ko mema basi na lifelo. Bino ba papa bozo mema basi ebele na lifelo. Basi pe bele bazo mema mibali na bango na lifelo. Pourquoi? Ngana lingi na zao zala nenga na linga sepela mobali zala bote. Ozo sala mobali oyo lingi. Ozo sala na ndenge nini. Ozo zo amsu pakola mafuta mafuta ezo simba yote. Ozo hydroquinone no pesier. Lata fashion ngalinga mobali lata fashion. Ozo ba pantola kanga dade pesier. Ngala linga mobali sala boy. Bien aimé, ozo linga mobali azala oyo lingi ozo komisa mobali sala oyo linga sepelisa yo ndenge oyo linga lata ningo linga tia mafuta koma atela ndenge yo lingi. C'est bien. Sikoyo ame na yena ame na yo bakutuna tous les deux ame ekokita makila na yo ekokita na mutu na yo. Na yo papa oyo ndimi o mwasi na lobi nyonso tu boko payer prix. Bien aimé dans le Seigneur. Nini oyo. Donc basi na mibali ba abandonner naturel. Ce qui moi ça c'est dépouiller a komi ko finga moi ko luka tu ko zangisa moi kimia. Papa na biso akala babande ko tia mama na biso akala babande tia biloko wana babala te babota te. Mais pourquoi kanata na biso? Pourquoi tu vas conformer na siècle présent au tozana yango? Bien aimé to tika to bima bien aimé to bima na HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres.
juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Kati ya ignorance na kati ya libulu oyo toza na yango mibali na biso bakomi contre nature so tie maquillage te azomona yo kutu te akomi kotalatala libanda boke feti boye lokola yo tiaki maquillage te lokola yo lataki pantalon te oke mbala moko akomi kotala basi mosusu bapapa totika kotelemela nzambe tokobanga mokeli moto ya liboso tokoki kobanga eza nzambe ya mibale tokotosa mibale tokobanga bino te me tozotosa bino tozopesa bino valeur oyo esengeli na bino me eza te na kati ya valeur wana tokóma kosala kaka oyo biso oyo bino bosepeli l'homme bible elobi bien aimé tozokende ka malemi bapapa totika makambo wana tozosala totika kotuka mitema basi totika le seigneur ozobenga biso na dépouillement botika basi base dépouiller linga mwasi na yo maquillage ezokomisa mwasi kitoko te kitoko mwasi evandi na maquillage te yango bazokosaka biso omona boye omonaka mwasi na kaka na olingaki na kati ya maquillage na omonaki naturel na ye te mokolo komona naturel na yo okoki kosupporte ta le divorce mbala na kati ya ndako totika babiloko wana alobi commettre les hommes avec les hommes des choses infâmes et recevoir eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Lokola biso toke ko se garer, to commettre biloko biso to lingi, to sala contre nature, to ko recevoir ndenge zo mériter égarement na biso, muta ko recevoir selon salaire na ye. Nini oyo zo seme, bien aimé. To comme ko landa mibali na mibali, basi na basi, bien aimé, to bima na makambo wana. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, sans réprouver, pour commettre des choses indignes. Lokola biso batu, toza na souci ya koyeba nzambe te, toza na souci ya koyeba volonté ya nzambe te. Le Seigneur a livré biso to sala oyo ba choses indignes. To bima basi na basi, to bima mibali na mibali, to vivre na kati ya concubinage. To sala makambo ezosepesa nzambe te, to lata bapantalo bakanga dadi nzoto nyonso to libanda. To sala ke impudicité makambo nyonso mabe. Le Seigneur a livré biso. Pourquoi? Parce que to lingi na biso koyeba volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe ezani eza ngai na to kumisa ndenge ya kelaki biso to sala naturel, to glorifier ye lokola nzambe. To yebi na biso nzambe, tozo salela na biso nzambe, tozo teya na biso, mais tozo glorifier ye te lokola nzambe.
bana basi tozoyemba na biso tomona nga na sala nzambe nazokende église mais est-ce que corps na yo glorifier lokola nzambe dès tant que biso tozozwa conscience te ya glorifier lokola nzambe bien aimé et qu'on empêche biso même si oyembi ndenge nini même si oteyi ndenge nini même si oyebi parole ndenge nini soki ozorespecte te ozotia makambo nzambe azoloba en pratique te yebake bokonzi ya likolo mpo na yo eza zero okomona bokonzi ya likolo te selo maloba oyo ye moko alobi na nga bato nyonso to bazotia biloko wana bakokota bokonzi na nga te bakomona bokonzi na nga te bakomona gloire na nga te bien aimé vaut mieux oyeba na ote ke oyebi déjà vérité donc izala na vérité oyo yo oyebi oyo ozomona pasi na okoka te kozala naturel nga mpe na ndo aloba na okoka te mais lelo nakoka na comprenda namona somo wana nga nalobi nasanga bokonzi konakende kopase vi na nga mobima na kati ya enfer likolo ya bamaquillage oke soki lelo le seigneur ayenga na kata enlèvement likolo ya maquillage nakosala mpe nakondimi teke na kotikala kotia yango lisusu nakotiaka lisusu bamaquillage deyana te bien aimé bafode te tozotia toyebi bisika basalaka yango toyebi na nini tosalaka yango soki bayebisi bino bokoregrete tokoregrete bakoregrete bozala susu na vie même mpe ndenge bokobwaka yango à l'instant même bondima te bien aimé totika biloko totia soki toyebi bisika ezowuta bien aimé dans le seigneur mais tokomaka kosatache nango malgré toba mosusu bayebi na bango mais tozaka kosatache nango etalinga te nakoka kozala boye te le seigneur alobi oyo azosenga ngano eza difficile eza facile c'est maintenant fo bongisa soki tosala yango te tokosala oyo nzambe tokokota bokonzi ya likolo te bible elobi na 29 étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie plein de maîtres de querelles, de rises, de malignité, bien-aimé. Bien-aimé, totondi sami na kati ya mitema na biso totondi sami na kati ya kama mabe okoki na oko se dépouiller intérieurement mais physiquement mais intérieurement soko sanga makama mabe okokota bokonza likolo te ezosenga biso to prendre garde intérieurement et physiquement bien-aimé totambusama na bosantu nyonso tu bosainteté intérieure et physique bien-aimé dans le Seigneur sanctification intérieure et extérieure yango nde le Seigneur aza nango besoin yo se dépouiller bien ozotongaka batu ozoyina bato no ba se dépouiller te yeba ke kopesa yo barrière bien aimé o se dépouiller mais ko yina otiki te kindoki otiki te komboka na se dépouiller et ko sala barrière okota te bien aimé dans le Seigneur yo oyo okamata bien aimé dans le Seigneur makambo nyonso tu ya mabe otia na kati ya motema kokangela bato motema pardonninga kopardonne bato te bien aimé le Seigneur azotala intérieur et extérieur mutu moko takosa bino nzambe atalaka motema atalaka na libanda te c'est le mensonge eza mensonge mutu akosa bino te si tokei na message ya dépouillement oyo bokomona ndenge le Seigneur azosengaki même bana Israël base dépouiller même Job leur amemaki famille na yebakende na maison oyo le Seigneur apesaki bango alobaki bolongola badieux étrangers ezalaki bamaquillage babijou aloyebisa bango balongola babijou oyo ezalaki badieux étrangers parce que lie bazokende ezali lie saint ekotaka kuna te yango bien aimé ngai na yo po tokota bokonzi ya likolo ezosenga tolongola bamaquillage babijou babiloko tozotia ekopesa biso accès te tokota bokonzi ya likolo bible elobi lisusu 30 rapporteur médisant impie ignorant honteux fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence bien aimé dans le Seigneur faki to tanga pe na lingala metana na biso pe ezokende mingi ezokende rapide donc soki totali na 29 balobi batondi na mabe ya ndenge na nyonso lokoso totondi sami na lokoso kanda zuwa babomaka bato tobomaka bato yo ozalaka na kanda olata kanda onga naza na kanda makasi na ninga kutu te kanda na wana ekoampeshe omona bokonzi ya likolo zuwa ozalaka na zuwa ya bato olingi moninga azwa te moninga azwi motema na etuvimbi keba bien aimé dans le Seigneur bongisa bomoi koboma bato
koswana bien aimé koswana yo oswana katika koswana même na ndaku na yo nyonso tout oloba ebandi na ndaku tika koswana kana mobali na yo tika kolukela mobali no makambo kwa mobali na lobaka te okoma komatela ye yo koma na place mobali bien aimé keba Bible ko condamner yo Bible lobi susu bakosaka pe bayebi kaka kobebisa na ba o bakosaka lokutela ntango noko okoka koloba vérité te tokoma koloba vérité te na place ya vérité tokoloba ka lokuta tokoma noko na biso koma na facilité ya koloba lokuta ke vérité tosala attention Bible lobi na biso lisusu na 30 batonganaka donc biso baoyo tobenganaka na batelefone ya des fois tokutanaka te tozobenga batelefone kotongaka bato kotangaka bakombo ya bato bien aimé bima na eloko wana mpo bima na kotonga na telefone fo sala ndenge nini omola moto abengi yo kotanga kombo ya bato olobi motu oyo tozotanga kombo ya bato aza awa te donc moyen nga natanga kombo na ye eza te moyen tobeta lisolo na ye eza te kolingaka pe te koyebaka kaka makambo nyonso ezoleka na koluka koyeba makambo nyonso ezoleka na mokili ekosala yo tanda kotongaka kotangaka bakombo ya bato bima na mokili toza na kati ya mokili toza ya mokili te kolinga koyeba nyonso tute ezoleka bien aimé zala na inosa linga kuta oyeba makambo ya nzambe mingi oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te kosunga yo ke oyeba makambo ezoleka ya se ya moyo oyo Bible elobi lisusu balukaka nzela nyonso ya kosala mabe pe batosaka baboti na bango te biso baoyo totosaka baboti te tolukaka makambo nyonso tosala ya mabe tose repentir bazangi mayele bazali mitema mibale biso baoyo tozangi mayele toza mitema mibale tobongisa motema toluka motema moko ya bosantu toluka sainteté totika gauche droite Bible elobi lisusu kaka na 31 toujours pe bayokelaka bato mawa te yo oyo yokelaka bato mawa te bien aimé se repentir zala na motema mawa parce que notre Dieu il est là en colère riche à bonté azali nzambe ayokelaka bato mawa yo pe ezala motema ya koyokela bato mawa soki tozala motema ya koyokela bato mawa te bien aimé maye biso pe bayokela biso mawa ekozala te oyo ozolona yango yo kobuka Bible elobi na 32 bayebi malamu te nzambe aloba boye bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana basengeli bakufa donc toyebi na biso ke bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana oza na sorcellerie nini kotika sorcellerie te lokuta koyiba kofinga koswana kotonga kanda makambo nyonso mabe kolateli ya mabe makambo ya mabe alobi toyebi na biso bien ke tokufa kokufa eza kokende na lifelo tokota lifelo toyebi na biso yango bien ata bongo basalaka kaka makambo yango malgré toyebi na biso ke eloko na otie ekomema ngai ya lifelo me toyosala makambo yango mpe basepelaka kutu na bato mosusu oyo basalaka ndenge wana mpe tozosepela na baoyo batiaka maquillage obimi kitoko bato basala makambo mabe tozosepela mpona bango c'est bien lelo tozosepela me lobi tozala bato ya kolela vie na biso mobimba tosala attention bien aimé Galati 10 ezoloba na biso yo oyo ozolinga kaka basepelisa yo ndenge olingi basepelisa yo mwasi alata ndenge asepelisa yo ndenge elata ngai alinga mwasi alata boye nalinga mwasi alata boye nalinga mwasi azala boye azala na tentira boye nalinga mobali nanga azala boye azala boye bien aimé Bible elobi na Galati 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur de l'homme que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Yo ozosluka ko plaire non na bazom ozosala o volonté ya bato balingi mutalingi ke na gauche pour la ni na gauche ololuka volonté nzambe Seigneur yo ningina ke nzela nini Seigneur lobi ke na droite yo lobi lokola mobali na lobi na ke na gauche femme soyez soumise na ke na gauche. Bien aimé, la soumission auto confondre makambo te. Soumission au le Seigneur azopesa biso ezali selon la Bible. Alobi na we loko yo ta la Bible lobi na ngani d'abord okosala o Bible lobi parce que o Bible lobi ezali ye moko nzamba lobi. Okosala d'abord o nzamba lobi.
soki ozwi décision nzambe osali oyo nzambe alobi après na nsima okosala makambo mosusu. Bien aimé, tosala te ke nzambe alobi na yo kosala position oyo te yo lobi ya mobali na ngai mpo na soumission na tosa kaka tokomi kobanga mibali na biso koleka nzambe. Eske bible eyebisi ngano tobanga mibali na biso tosa bango tosa bango me tobanga bango te tobanga nzambe na kotremble na makambo oyo nzambe azoloba na ngai na tika na kotika yango parce que nzambe asimbi vi na ngai ye moto aza akopesa nga bomoi to bomoi na ngai esimba na maboko na ye ye nde aza na décision akoki kolobaki non nakota lola to nakota bokonzi ya likolo. Sikoyo nakobanga l'homme, qu'est-ce que l'homme akosala nga? L'homme akotia nga wapi? Libala lelo okoki kosepelisa mobali lelo lobi mpe bokabwana na bino mpe libala esili. Okoki kosepelisa mwasi lelo lobi mpe bokabwana na bino mwasi yango libala esili. Me nzambe moto yango mpe akotia nil par me nzambe soki okabwana nzambe nani akotela yo? Lelo okoki kokabwana mobali natindi te tokabwana parce que okabwana eza volonté ya nzambe te. Baoyo mpe bakabwana na mibali na bango tosala attention na basi na bango mpe tosala attention fimbu mpe ezozela biso kote wana. Bien aimé za Seigneur, toluka nde kosala volonté ya nzambe. Volonté ya nzambe ezali ngai nasala volonté ya nzambe nazala naturel na glorifier naturellement. Alobi ba oni so bazotia biloko wana okota bokonzi ya likolo te. Abi soki nga nazoluka plaire na homme na kozala serviteur servante de Dieu te. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Tozosukisa na kati ya Romains 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12 verset 1 à 2, Bible lobi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. T'offrir ma corps na biso bien-aimé. Offrir corps na yo, longola biloko nyuso mabe. Offrir corps na yo bien-aimé. Offrir corps na yo comme un sacrifice vivant. T'offrir corps na biso na le Seigneur. T'offrir corps na biso ndenge nzamba lingi bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimé, balobi na ngana to se conformer na siècle présenté. To sala ndenge mokili zo sala te. Batu musoso zo mona ke batie maquillage babimi kitoko baza batu te baza ba sirène o babimi na mokili ebele bazo tia ba maquillage. Yo zo mona yo zo lula ye ozo kanisa ine te kaza mutu te. To se conformer te na ba siècle présent. Ne lateli ba kola ba pantalon to se conformer te na siècle présent, mais plutôt tous à la transformer par le renouvellement de notre intelligence. Tant que transformer bongo na renouvellement de notre intelligence, nde tokoyeba ko discerner. Tokoyeba ko discerner quelle est la volonté de Dieu. Nini onzamba lingina sala na nini onzambe alingina sala te. Quelle est nini oza bon na miso nzambe, oza agréable et parfait na miso nzambe. Tokoluka to sala yango ke soki tozali renouveler na intelligence na biso. C'est quand Nzambe apambola biso message écoute bino na kimia. HP Media, la chaîne qui vous édifie.